nzambe na ngai eza solo to eza lukuta likamunini oyo tozoyoka na réseaux sociaux VPM Jean-Pierre Bemba tosali yo nini po okende kohumilie biso boye kaka avion balobi ba avion mibale soki mino zwi ya crédit oluwe nde okia kobimisa président Fachi na résidence na ye aya ko inauguré asala lancement ba avion Air Zaïre Air moko soki bokokile mino musala te botiki batu mususu basala batu ebele bazoya kolinga komema ba avion awa bino kaka na ba autorisation na bina koyana ba avion bozo bloquer bango. On a plus de 2 partenaires que moi-même je connais qui sont prêts à koyana ba avion na Congo bozo bloquer bango. Parce que obino bokia kozwa ya location nde bobimisi Fachi na ndako aya ko inauguré protocole d'état ya bobe yo pe ndimi makambo wana sécurité ya Fachi bondimi bokele ko humilie mu konsindengo wana o ekomi complot Jean-Pierre Bemba ya avec tout respect que je vous dois yo koli na ba avion oza mwana okola na ndako na bino Sibe Zaïre zalaka ya Bemba Saolona oyebi que les avions ça s'achète à crédit pour nani kamata ki accrédité yo moko kako kei na Assemblée nationale olobi 60 avions Eliezer abato afinga miawa lelo siko avion mi balé ataso ingeza bo sombi mi balé ataso ingeza bo sombi yango mi balé ebi misamkonzi ya mboka na bureau na ye po ya ko inugira ngo bo sakana na pouvoir vraiment ya solo na moni ke pouvoir mutanyo kwa mipo na ngote asakana kanango na bakolo pouvoir bazomona te sengwa pouvoir ngote pouvoir memi ba papa tienne Tshisekedi na mabele na amona ta bonheur ngote pouvoir oyo Fachi asirisi jeunesse le nyos famille Tshisekedi nyos ezo souffrir na kamwa combat ba combattant batumbami na bandako babiso jeunesse nyos esili tozalika ka IDPS vivre siko tozi pouvoir na pasi yo Jean-Pierre Bemba yeko komisa ngo papier léger ba combattant bozondi mama kamboyo ba Tshisekedi bozondi mama kamboyo soki biso tokondima famille ya président Fachi bondimi makamboyo famille ya Nyakero bondimi makamboyo soki bozo comprendre te que comme sabotage soki bozo comprendre te que comme guerre à leadership mitali bino etali bino bolongola ba sentiment biloko Jean-Pierre Bemba sali ezalaka te o ezali sabotage du vrai. S'il fallait inaugurer ma biloko na emoka location mon bo sakana pouvoir bandeko non ça devient trop. Ouais comme il kamusus combien de partenaires bazali prêts ya koyana ba avion na Congo mais bozo boya kopesa bango autorisation pour kaka to continuer ko zala humilier combien la communauté internationale va partenaire international va commettre sérieux quand vous pouvez déplacer le président kaka na des avions donc mboka na biso Congo ezala ba patron te bakindelu ba patron bozala mbongo ta kosomba ba avion mboka na biso longola soni oyo ba congolais ba millionnaire ba milliardaire bozala mbongo te tolongola nanu soni oyo tout ce que nous avons comme minerais République démocratique du Congo ba potentialité ya ba minerais tout ce qu'on a comme potentialité nyonso ya sol na sous-sol la République démocratique du Congo avec Jean-Pierre Bemba incapable de consommer la mboka na e ba avion okena tu mboka neti tu Tanzanie tu Rwanda to zofinga ba avion tandani na Tamarke na aéroport na bango boni ba ko respecter biso comment ils vont nous prendre sérieux Jean-Pierre Bemba otubi biso likonga na mutema oyo sale za sabotage o sale ngo exprès possible ça Fachi touche so que za solo ba avion ezali ya louer o ezali sabotage ndenga na bengi futa Roger le combattant na yombongo aya ko finga batu bazolo ba vérité afinga biso nyonso batu tomoni buzoba tomoni
oyo ezosalema na ministère ya transport ezali clair te, ezali bien te. Non, en tout cas c'est énervant, c'est décevant.